La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Oloba musika macha volume na telefone mama enene yo pe flip ngo ezokima yango zo bovandisa ngo te pusa kiti mpandi boye pusa moye sa pusa kontondo nene ya tala zongisa kiti kota roba ma social zongisa voilà longwe zonga liboso zonga boye liboso ekele soki ekende waka kitoko safi voilà pema te kangana pema Evan nakufi nabi boye siko Karine mwana liboso ya mibale eza rieta ya liboso eza grâce omoni mwana grâce nayebi yo vérité omoni lendi bachinois na oyo bosala ye koya kutu te po mwana no okosa yo video wana pesa video matanga bato basara eza na braza te eza matanga bafille mo besara eza na braza te lokola ye commission mama na ye na 21e siècle yo persaka yo so beke na pampers adopté ye biso toko adopté te yango nene ana problème volume matcha volume na téléphone to yo ko musika ah ouais siko lingi oloba ze ajaela sisa po vono ebima pe ya musika omwe bato bakomeli yo même volume vono ebima munase na yo kiyo nene ya pusana ndenge opusani micro ekoma oloba bia omo bato baokoma volume pusana boye loba nao eske toyoki filtre esa nene ya boye tali biso ata sa fite bapozo sui kitoko nene ya loba te Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Te voix ya bien te parce que ma page bokata. Nene ya. Oche téléphone likwani. Mais c'est quoi la pour ma volume. Ah, mais ça volume na téléphone na nene. Ah, mais c'est déjà. Mais soit poussa ni loba bien. Et bon, le gel, il peut filtrer, oui, c'est sous nene. Bon, oui bien. Oui bien. Filtre bien. Loba na allo. Allo. Toyo kayo. Na bien, Karine. Grâce à Tine, on a 13 heures. On a Tine, on a matin à la barreau. Karine, on a un live, on a fini, on a live, on a fini, on a mis ensemble. Quand on a dit qu'on a dit qu'on a dit quand il a fait maman, puis les enfants, et l'autre, on l'a
biso nyonso au compatir nzambe amoni esili nayebisaki elobi ti nayebisaki elobi esili nini esila te amoni eza nga te eza géri te oyo kolata yango lokwa so mpe so onikokari boni mama grâce akufi te bayokaki mama yango video wana eza ya matanga bagrâce te mpe jeyoka nobenga karine karine atindi video kosakanaka te nene ya lobi na fane mo na pela karine tala obenga makambo 35 minutes ya busoba azopesaka mawa ko anga transmettre nga mawa enge kotanga me na bi te na boyi akomi na okonvaincre na ngai yo te na bi okokotanga oyo ezala ngo te na boyi nga na lendi na kolobele kaka yoka karine jael nzambe alimbisa biso obi masumu yoka esanga oyi masumu ebele tosala o nzambe apardona biso nase karine na boyi te na boyi na nga kaka nabengaki na ke lobi tosoli désert nga moko na lobi yo ekotaki yo nga lobi topotana neti ekotanga na eseka lendi bachino na bofinga grâce jaele yoka omoni masumu ebele tosala na mokili nde nzambe alimbisa biso esi oyebaki tosala masumu nde nzambe alimbisa biso obike nga na betali ngai te etali ngai te masumu na biso so ya biso te etali ngai te karine biso batiolaka biso bafingaka bate etali te yokela ye mawa gel abinanga grâce au bonsoir na karine grâce à esanga grâce kuta oyeba même pas que journée existaka gel aza dépassé oloba makambo deux fois talaka alinga somba kutu na cercle ya mama bana na poto na yebisi grâce au somba cercle na poto omema ngo ndeni ke esombaka na braza gel aza dépassé omi nena kam karine na yebisaka lobi anga comme ça amuta mawa gel grâce kuta alinga somba cercle na poto na pekisi ye na obi ke esomba na braza ka gel grâce aza dépassé botika la esi karine okoconvaincre nga o nga aza convaincu te na boyi na bo Ninea. Karine Mokonzi. Oui, non, parce qu'on a minute grâce mbizi aza wapi aza tana mapata aza na mapata aza atterrir kalaté na maya problème en place grâce mbizi aza problème eza oui, maman Loba. C'est important non que ça qui. Maman souci. J'ai mon friend. Et à dimanche, lundi. Bon, vos vidéos na carte à morgue, bon là sa maman. Après, elle lever du temps à 15h. Elle est à 16h lundi, tout coup en nous. Maman, quand il a continué à défendre le qui est la souka. La soubi, la Jaël. Je l'ai mené à quoi nini au téléphone et le bien te so aussi canon yo katelo. Ah moi kiti pour ani bokiti c'est. Mura zonga, mura yaka makambo eza mura yaka. Mura zonga makambo ya minene mura yaka. Nani akoningana mingi te filtre zongi loba. Karine. Vidéo wana.
le but c'est Karine, pardon, non, le sentiment. Quand on est là, il faut réaction des camarades. Réaction à les familles miniature. Franchement, tu m'énerves de fois. Grâce à Tchèque, il a qui si on a travaillé, oui, grâce à Bengo, on a beaucoup travaillé par Moutouna. On a pas preuve, on dit, grâce à travailler, à moi, on voit ma vie, à Kanyona Kissi. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Mon chéri. Ce qu'on a vu à Chouchou, vidéo on a posté, like, si ni n'a comprendre. Tout. Vidéo Aneza. Ma maman va grâce busy. Ma ligne miniature et puis place bâtie matin à un âme. J'arrive pas à te comprendre. Expliquez-moi bien vidéo on a et like dans comprendre. On a vu expliquer papa. On a déjà place maman va grâce busy avant d'aller. Maman, t'as soubi. Maman va grâce à faire quelqu'un dans quoi déjà mon amour mon salon à docteur privé. Nazo expliquer au papa yo kana on nazo expliquer au kolo mpa abo matangi vanda wana ndesiko yo bandi kwa mama grâce ba décider bacha matangi pa na ba me ba lingi mambo ko filmer te pour na ba ko ta miniature mais le quoi le nini yo jour à souka à terma ba ozala propre. Là, ma confirmé. Le programme Matanga Zanden. Le programme Matanga est aboué. Dimanche, la boutou veille, Moctuel veille à Souka na salle. Wapi. Topé sa adresse. Ah, travailler, c'est normal, Karine va travailler. Il y a seulement chez Cathy, quand ça travaille, Karine. Va travailler maintenant. Mais Karine Mokonzi. Oui, non encore. Nanaki interview mon hier grâce à ça la Canada que maman nae azaki 50% congolaise, 50% sénégalais. Comment est sénégalaise? Oui, par hasard, battant un peu dans la Sénégal, tu m'attends à venir à solo dans la Sénégal. Eh, encore. Maintenant il y a le Sénégal, maintenant il y a la Brazza. Bataba page. Bon, quand il a quand même parti au pôle lundi, nous avons 16h juste. Tiko oyebi eloke pienga pasi noko Wazerman nga eloke pienga pasi ezaki Karine grâce à Kosiendeni grâce à comme ba compte à rendre na Karine normalement grâce à comme obanga siko Karine oyebi eloka sali biso a sauter biso nyonso azonge pas Karine asali endeni a convaincre Karine ete Karine ndenge zaboye tala vidéo ya matanga ya ngwana me ko poster te parce que famille na biso elinga te ba poster bango ayebi ke vidéo waneze ya matanga mona Kishasa akati da morceau kusa pesi abimisi bandeko mo ya lokuta apesi bo ba numéro Karine ba bimalo kwa que bango bandeko grâce depuis Brazzaville Karine pas à faute grâce à ça le quoi alempi siko Karine ke bino bo bunda na bino na ngai me ngana na ke kana suisse na comprendre idée na Israël noro ko fax mon chéri président Herman et c'est des pas na manini ya boyo kasiko. D'accord. Na ndenge tosololi na Gracia na oyo ngana toyokani totie mise en place eza boye te yokanga te nene ya non ça va aventure te lundi na morgue boyebi que mutu moko akana droit okota nde bolati bimbe bilamba on a souli na Gracia mutu akokota eza leki ya Gracia ya mwasi akobiselanga video ya corps bolati bilamba photo te
on a ça blague te na oloba makambo eza sérieux que pour exemple mambo vie ya mutu toko seka nde to seka comme pe toko komisa ngo pe sérieux mutu ayebi sérieux likambo koleka biso nyonso azate ye ko grâce ye grâce ya yebi azate ndeni po ye tu apia ki nouvelle aza nga onga na yokani na grâce eza mamu nyonso bato baoloba libanda nga na oyoka te pourquoi exemple à liboso non ko fax président Herman boaba mibali exemple à liboso nga moko Karine na viva harcèlement oyo ya public oyo nga na zemi na nga simo na ndamu na libumu mais magalia l'école bia kutai na na Bruxelles na za libumu plat batu pe bazwango ekoma ya solo donc nga na kendaka ba kilo mais bato baloba na lata zemi on lata tenene ya na oloba tenene ya pardon pe sanga ta muche supporter nga pardon la ebi yo wano na kanda mais yo wangate edenga pardon supporter nga kamuchi donc na nga na viva makambu ya lokuta ke bato balala balamuka Karina bomba mama bon po aza aveugle OK nga na boya ko bimisa mama biso po sala na réseaux sociaux te en plein wana batutu na YouTube baleba ke mama ba Karina aka aveugle donc nga na yebi ba pression oyo e nga na koko céder na pression ti ngai grâce à ebi o nga na lobi na ye lelo lisusu na lobaki na lobi lelo lisusu na tongo on a koki ko loba on a réseaux sociaux te de peur que écoute ta miniature to lobby na regretter na lukana s'esquiver et ça m'a bien préféré na lobane na privé ngana grâce to kani lundi matin nenge corps et l'hôpital normalement au plus tard 9h il faut balater sa corps bilamba au plus tard donc oh nga eza retard 10h juste là dans une vidéo grâce au titre de la nga bazo latisa corps ya maman na ye bilamba. Et puis, na soli na que eza vidéo ya moué et kokyo bimate mais tozala obligé ko bimisango parce que na rimer on ndenge etambula même oyelinga photo pe ba montaka mais vidéo biso soto sala na réseaux sociaux vidéo ba montaka pour moi na mukia zate so to ba olate bembe elamba donc montele biso to yebi ba docteur Afrique nde baza to yebi ba sala ngo ya ba Afrique donc e kozana biloko biso moto ko mona ke o ya solo o lokuta. Et puis même so eza beze mama no ndi matena beze ba kote na morgue pour asili sa beze mwana na ye akoko ndima kokosa na kokufa abata mina ye oui ti siko to d'accord mais ndenge to komi na point o ngai siko na conclure na grâce yake lundi vidéo ba olet sa corps mamé là ba ata ba olet déjà robe mais ngana mona nde ba olet ba gants nde ba oche soki perruque soki nini ndenge ba okanga cercueil po ebima biso soto ebi ebembe na mutu aza normal ebembe uta na frigo ezaka de amalili ebembe tokaka parce que malili wana ere ebima ngana suki na grâce wana po na boyi na kota na malamu ode ana sali na komia wana landa bana beza réseaux sociaux po bato ba oyela biso ki alokuta ba mo bana près siko nene la musenga na tongo nao azbaye biseke président roga bengi Gracia alobi na Gracia sali ezawa pito bembeza pingana zwa sali na lueba kiti Gracia ebise président tindela ngambongo na poto ernene ebisinga na ebisika nene ya calme-toi makambo soki ebalanda na malembe na tomboli téléphone na bengi président Roga ayambaki te président Roga m'a appelé aujourd'hui président zo alobi Karine déjà ce babi na soli na grâce na yebi na ngangote ndenge babi ke grâce alobi na tinde mbongo na poto lokuta là je suis en France na okita ne braza lelo nana vole lelo donc yeba de ba rimero ele kana réseaux sociaux mambo ebele zo ya lokuta siko yebsanga président za na place nanga déjà ba yeba obi président Roga alobi entre temps koto président Roga asoli na grâce te na bengi pe grâce pour na jet d'attrape tina suka grâce ya omoni makambu oyo lobi na président Roga grâce alobi nga Karine na lobi ka président Roga nini à part message on a tindela batu nyonso ke mama akufi président répondanga te na tikali osula na président Karine nga moko siko président za na place nanga
koto président bia solina grâce te na ndenga président ye moko aokene braza na bengi pe grâce obia bengi te mais na réseaux sociaux aweye ke grâce à kuta sengi président mbongo alobi na président tindelanga mbongo kana na poto kopia na braza te président abi lokuta ponga na poto donc barimer ebele ezoya na réseaux sociaux yanga na sisa pardon ya pardon nayebi ke nalobi ebele mais excusez-nga ngana bino tosaka na réseaux sociaux toyebi bamipepa makambo eyaka ya lokuta eyamba liboso te nayebi ke na mambo ya grâce mbizi mpo naza sincère bafuite eza ebele oki clair ezala te wana eza oyo ebiki na réseaux sociaux me na makambo éclaircir nga na privé mosusu na mike koza meme nene ya na ntongo nasengi ye mpe ameka koyede kobomba nabondeli ye parce que eza makambo ekoki obima te parce que ere moninga se confie epa na yo nga na koki océdé na pression réseaux sociaux te président eya même lokwa yo même kofax oyobi karine omoni alire mango ekendele vérité eza boye mais na vérité olobi na nga mama na bino akufi ya solo na vérité yango mais eza na makambo kesio na bimisi oyo ekose retourne lelo bato bafinga ye to baseka ye nga na obimisi yango te parce que biso makambo na biso eza toye apo na liwa mama donc oyo wana eza ya ye grâce etalinga te na kolobaka yango te ata leo tobebani toswani parole d'honneur na obimisa te nga na grâce lundi mokolo veda me ya problème te baotya photo mais lundi nga na grâce na kati ya morgue nde tosuki wana Karine, na bien. Famille nous a fini à l'automne de Bango. Mais quand même, matin, nous sommes la communauté. Ok? Nous, grâce à cette communauté, on a eu tout cas. Nous avons de la WAPS. Nénéa, merci pour la question. Grâce à l'Obiboui, kuna eza Afrique. Mama na bango oya tie matanga so mama kulutu alingi na adresse na yete na niveau makabwe ezela nene ya opposé nga ke obi mabe na bibesa ezela nene ya opposé nga question même soki eza lokuta na yebi soki bino de ya lobi to discuter mbele te lundi eza kala mingi te même so eza lokuta seke to kanga lokuta Karine c'est ça na répondre nene ya zela kolondaku alingi te morgue problème eza grâce ya na niveau oyo biso toyebeli grâce mbizi na niveau ya hôpital yango so ye morgue oyo mama na bango aza grâce yebi ke bakofinga na bango ye na nyonso akati na mokuse lokola mama ne bakosukole baolatisi lendi akobimisa corps lendi oyo ye parole ya suka grâce alobi na nga siko boyebisa nga ngana oki ojuge ye te ngana yaki epa grâce a koyede ye ngana yaki kooblige ye makambo te nga problème na nge eza soki grâce azokosa lendi nalobi boye nene ya loba on est d'accord ndako na yo oui bongo sale bongo to savez moi on met sale on met à côté sale oh vous êtes pourquoi nene ya oh mais nabi problème est anine problème est comme sale problème est sale à programme te mais grâce à l'obina ngaboye c'est là toza mikolo nga grâce ya mwana nga pete to kita to mata nga na yepa grâce nga na zo aider na ko obligé yete na ko forcer te oui grâce à l'obina nga Karine ozwa image ne kwa na tete zo solo la grâce à l'obina nga Karine mama na nga akufi ya solo dimanche ozwa image ya veye mokchwen lundi na morgue na nzini erba olatisa mama na nga na bibisa Karine c'est là comme a dit après ça soit adresse biso to katsa baza lobi la temps na ba oui vous soutenir on soutenir vous de biso kufeli faut que soutenir kati c'est ça bozo seka po eza likambo ya mama moninga eza problème te kabino te po tozoswana te soki koswana napelisa live na nga tozoswana te nabimisi yango te mais problème ezali zela erbino bozoloba na nga nene ya zela nalobi mama moninga pourquoi nga na ye epa grâce ya
koassiste na matanga e bino bozo obligé loba na ya pesa biso ngana koki kokuche grâce à moi nene pardon banda ko obligé nene zela Karine nango grâce à mataki nazoyoka mutu te nene zela Karine maîtrise to zela tango grâce à matin na live ya GG ozaki kuna Karine maman amataki nga sombela grâce billet déjà grâce à Zaida maloba ça obima bien te Karine na direct wana grâce à assuraki biso ke aosomba biloko awa aokenda ngo ya mama na bango. Oui, tondimaki ke grâce osomba biloko na poto ye muto olatisa mama bilamba mama olata grâce muto outa ngo poto ok latisa mama na morgue et puis grâce fois qui était déjà Brazzaville alobi na biso ke na changer billet donc maman fallait que le lendemain alobi na ok sur le lendemain te na changer na ok après 2 jours parce que il faut na somba biloko awa nazokenda ngo na Brazzaville mutu ezosanga kutu pasi to suki na wana Karine yalobaki ke robo mama olata ye muto okitela ngo Brazzaville. Jusque là, grâce à sombi bio qui n'est bloqué à maman la Brazzaville. Déjà, premièrement, tu comme le vendredi, tu que samedi, lobby, dimanche, on a volé comme lundi ou bien dimanche, veillé, lundi à Kebala et maman. Grâce déjà qu'au Kende Brazzaville, tu as déjà côté déjà à Dalokuta, à Kosi, Batutu. Deuxièmement, qu'au Kende Kota. Deuxièmement, j'ai posé une question pour qu'on répondre. Tu vois, une question, tu vois, nous avons expliqué live, à l'écart qui est pas à GG aux Alakiwana. Déjà, place on a point déjà à Kosi Miso pour envoyer jeter. Déjà, côté un bon habillé. Jaël, la Karine, c'est là, on lobby to Yokio. Karine, on a répondre batuna yo explication parce que maman expliqué à l'obé na live nanga. So qui opposer une question opposée, so une question. Ko Brazzaville ngo o ya l'obé na biso okende, na bilamba mama déjà aketi. Déjà aketi. Ah, yo question les a grâce à que Brazzaville c'est ça. Et puis, là il y a biso likambo kanga mama na biso lelo. Poser une question. Karine, lundi. Oh, Jaël, posez une question pour Ebisanga Makamouté poser. Là, au moins maman on va lelo. Lundi, grâce au Montelo, bah Jaël. Wana mambolo bate osa règlement de compte ya reçoit na ona grâce wana état. Non, ça règlement de compte grâce. Yo kangana lobi parce que répéter à Brazzaville. Ouais, bien Brazzaville parce que la baronne, c'est la méga sunga. N'a pas vu sa question je répète encore. La baronne. On appelle ici live na la baronne. Sunga comprendre. Yo na yemi président Zela. Na yemi ke bwana bino na batira imana bino na grâce. Na banda ko zela no elo mo bobo sana ngai grâce à za mwana na ngate o ngana ko banda ko obligé grâce à pesa ka adresse biso ne Karine o bosa na kena mbongo pesa ki mbongo billet ça ki na pesa ki était pour nous obligé Jaël mais yelo maki OK Brazzaville ngana pesa ki est pour nous obligé te ngana yaki ko pesa elo boko yelo maki na biso ngana yaki ko soutenir grâce à petit siko nazo soutenir yé oui soutenir yé mais akena no Brazzaville côté no ya bambo Jaël batumbongo doki olingi oyeba kake Brazzaville na continue au WhatsApp ne aki camarade no avanga na ko attention Gracia si siko no soutenir ye pour corps il fait bima lundi pas na mama c'est bon ton nimi yo kasi lundi il faut na mama famille bamuka koke matanga Gasco elo ke penga préserve man et c'est des panama no go fast nene abasi toza no koloba Jaël a un problème na ena grâce aux o régler au awa s'appelle ça live na régler grâce na ko régler problème kuna te yo ne oh ben oui makambo ya grâce mutu nyonso yebi ke e a clarté même on a la grâce na privé na ko on a mis sur la pour na pesa oui c'est clarté OK exact mais so que exact clarté Jaël on lati sanga e peli sa live parce que biso to lati so de yo no ye ko défendre ye biso to lati so ba défendre eti na suka bon quand c'est la dit on défendre eti na suka so bimi na défendre Oncle Loba, c'est bon, j'ai la Karine, s'il vous plaît. Non, Loba. Non, Karine Mokonzi.
C'est qu'on est dans un moment de communauté. Pour grâce Mizi, elle appelle ma connaissance naïe par-ci par-là. Si la qui ne peut pas mourir, ça va n'avoir qui peut m'attendre là. Mais apparemment, on dirait, bateau, ça va être qui. Moi, je vais te dire assister. Grâce Mizi, la matin, ça t'est pour adresser les balatés. Ah oui. Noko. Hello, après c'est ça. Noko yo kato sur la mort pour ordrer ça. D'accord. Kamolobi. Diana répondre Noko Kek. Diana répondre non. S'il vous plaît, bon, c'est non, s'il vous plaît. Diana répondre Noko Oluba. C'est là. Bongo le bani. Toso la paix, toso la maman, piqué ma nina et sa paix. Toutefois, la nette est à grâce à sa camarade, à sa proche à mon côté. Bon, la nette est à donc, on se picaner pour la grâce. Non, on va le faire. Et puis, mon soeur, on s'est picané. Ennemi à grâce et à Jaël. C'est tout. Il est mort piqué dans le compte. Ennemi à ennemi à Leketchou, ennemi à Moura, ennemi à Yangate. Ennemi au film, maman Leketchou, a fini, maman Miso, a fini, ennemi à qui va maman à Bino Jaël. Pelissa est live. Nasi la Pelissa est live. Nene na Pelissa. Nasi la Pelissa est live. S'il te plaît. Makambo so to poser la question à to poser yo Karine te to na ba kona ba fanatique to poser question grâce te o para grâce te to lo melande ba fanatique lo kuta grâce to lo grâce te live vote ko ba lo kuta grâce a to yo sala nali La lobby est s'il vous plaît, s'il vous plaît. Karine, encore sur la grâce à l'année. Ah ouais, nous allons prendre la grâce pour aller. Pour la tolérance. et yo ka ko place wana tolérance ero ba na grâce ya olingi olinga na tobi misanga lokuto bimisa lokuta ndeni côté ba bota grâce na zate opo yo zo mais non soutenir ezo opinion na nga na za na droit yo sala opinion na nga pe na soutenir yeti na suka Je refuse quand si Karine dit la AIP ça soit adresse des gens dans la naka pour la yo pour telle cotisation ça. OK pas lobby fait OK le yo wa nga de grâce obo eba ni wa grâce ngana yebi grâce na Congo bikili grâce c'est pas Yves Kabemba. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.